Bonjour, 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 bonjour à tous et à toutes. Bonjour, la Chine de Karine Mokonzi la baronne. Bambote na bino, bisika ezweli bino, na bao baza na butu, na bao baza na tongo, na bao pe baza na moi. La Chine tokozala na live na ba 13h. Po na cagnotte. Samedi na saki live te parce que na lobaka so Karine aza na live moyen na sala live ezate. Et puis so eza tard moyen na sala live ezate parce que vous comprenez quand naza marié naza célibataire te. Lobi pe dimanche la même chose. Nange na sala moyen na sala ezate parce que yeme yazalaki na ba live na ko kata ye live te. Lelo si possible na osala na 13h live pour na cagnotte et si possibilité pe gozala na osala na pourquoi. Donc voilà. Et puis nakanisi to kangi parenthèse wana nalina loba bomona e vidéo na tiaki lobi wana moi vidéo wana ya muke minute muke la Chine makamususu tozwa kango à légèreté pour na ko protéger Karine. Pour na ko protéger Karine, peut-être Karine au monango et pour ya mesana na ye balobelaka ye mabe, mais biso bato tolingaka ye to mesana te ki balobelaka ye mabe. C'est normal ya za star. Mais biso toza ba fan soki ba ofinga mutu na yo esalaka passe. Soki bazolinga ba bomela o mutu na yo ezala grave. C'est vrai eza YouTube mais soki YouTube ekomi na ba propos ya grave ndenge wana bozwa ngo en considération. Bozwa ngo à légèreté. Makamso à légère ekomaka ya grave. Ba propos babimisela Karine elekaka trop grave. Alors ba mama batata nga naza na vidéo wana na télécharger yango na bomba yango. Et boluka na bino te ke oh eza chaîne anane eza boyebi chaîne na mukolo chaîne. Donc boluka na bino ba midi à 14h te boyebi bolanda mutu ndenga azolo mobali wana ndenga azoloba bazana mwana mwasi na tanga bakomba batu te. Bo comprendre voix ya mwana mwasi wana na mobali wana basala ina chaîne na bango. Donc voilà. Wana na kangi parenthèse wana. Et la Chine tozala immobilisé pour na cagnotte ya Karine Mokonzi. Pour na moni tokomika ex. Mais ex aleki Karine te. Ex aza Karine te. Karine nde aza star. Ngana zoluba na YouTube ka Karine aza star. Mais so tokomo sala ba émission ex eza na ona sensité. Bon na yena faire comprendre bino na fingi na nga mutu te na lobeli na nga mutu mabete eza ba bitide na nga ite po YouTube mutu nyonso ako traduire na façon na ye na ndenge na ye na lolenge na ye. Mais c'est dommage bato ba comprendre ba pe ba comprendre te ba pe ba ko traduire na bango. Na munoko nanga ebimaka ba gros mots. Na munoko nanga na bimisa gros mots pour na finga la Chine. Non na salango te. Donc na yebi ko sala ba gros mots na niveau nanga. Donc voilà. Bo remarquez bien et bo za l'attentif bien de na oloba. Depuis ba kanga kinde konanga mobali boketu ya yambo. Po azande konanga mongo to zamboka moko to uti na mbanda ke to zabane kanga menga naza combattante na combattante te bolimbisanga na ndenge na lobi combattate mais naza combattante te naza mutu a politique te
Donc nakotaka ba makambo ya politique te parce que naza politicienne te. Mais depuis bakangaki ye bato o basalaka politique ba combattante na ba combattant bakomi na somo ya kolobela politique. Donc kaka ye mei boketu ya yambo nde muta osala makambo wana. Mais le reste so botali bakoti na bango na YouTube bakomi kolobela siko ex ya musicien na biso. Bo comprendre bango parce que ekomi siko politique ekomi très danger balingi te bakendo la na bango na baboloko. Boketu ya yambalala ki mikolo ebele na boloko. Bazwi siko leçon. Allez, bakomi siko bazwi na bango sujet wana ya ex musicien balati yango na nzoto. Mais la Chine toza na bulu yekete. Toza na bulu yekete, allez-vous comprendre? Siko balingi bazwa likambo wana ya ex musicien bakomi sango grave po bakunda Karine. Mais bozo comprendre te. Bango siko moye babundela politique ezate. Ekomi sikoyo il faut ba lo bango likambo wana ya ex musicien po bazwa li ekomi ya bango. Dans le monde sobotali bien. Balingi sikoyo actualité bakomisa ex musicien star. Mais biso toyebi na YouTube ezaka star moko kaka ezali Karine Mokondi. Mais biso sikoyo tozo tambula la Chine tozo tambula sikoyo na bulu yeke tozo comprendre lisusu te. Parce que ngande nazabuna ko nasina Karine asa loba vérité asi aloba vérité Karine Mokondi. Lelo soki bazo balusango na fumbwaye, bazo balusango na limbondo e, bao balusango na pondo ya musaka e, bao balusango na bourguignon e, bao balusango na épinard, nga kutu na akuna te. Na akuna te ngaka kanyoti. Mais so na sali ba émission, bolibo lobela na bino, na empêcher mutu te, hein, na empêcher mutu te, eza mutu na mutaza na point de vue na ye. Point de vue ya ngai eza point de vue na bino te. Point de vue na bino eza point de vue na ngate. Donc soki na sali ba émission oza na ba agrimate olingo loba. Na kotika yo loba mais na kubakisa ni o ni a. Parce que actualité wana eza nango na sens lisusu te. Parce que makambo nyonso Karine lobaki yango wana bakomi kolobela yango. Siko bozondimela bango. Je sais pas pourquoi besoin de la bango parce que Karine a ça lobé la kango bokima ki Karine bosali ba kana bino bosali ba groupe na bino parce que Karine a loba ki vérité bomona ki ke vérité na ye bino bo baloli yango mabe. Alors c'est à vous de voir la Chine. Soki bo bandolanda ka actualité wana tozo boma Karine tozo kunda actualité ya Karine. Tozo kunda kanyoti. Donc ngai na lobby o ngai eza point de vue na ngai. Na lobby te keza ya bino o ya kosepela te. Eza mutu na mutaza na azana point de vue na azana opinion na wana eza opinion na ngai. Donc voilà la Chine. O nyo sezole kawana Karine sa loba. Karine sa loba eza la nord, eza la sud, eza la ouest. Karine sa loba. Na lobi eza la nord, eza la sud, eza la ouest, l'ouest. Karine sa loba. Siko o eza wana kapona soni muteko mosala. Yango wana pe so botali bien boketu ya yambo pe. Depuis bakangaki ye makambo ya bakombata elali do balati na bango pe likambo wana. Donc allez-y comprendre. Donc voilà. Tokutana na 13h. Ciao ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officiel bye.